kolala kolamuka eza bitidi te kobanga te ozali na Yesu Yesu aza malamu liboso na Yesu impossible ezali te soko lamuki na tongo kumisa ye netola ye sanzola epo aza nzambe malamu Tozali bongo, on dira qu'il y a petit déjeuner avec Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. Motomoko bang sayote. Kobanga te ozali na Yesu mikakatano nyonso ozoleka nango na ekulusu Yesu alobaki tout est accompli. Tout est accompli ezalaki pona dossier oyo ozobunda nango. Tout est accompli ezalaki pona ba problème nyonso ozoleka nango. Tout est accompli elaki pona yo nanga to sepela. Réalité ya mokili ezali ndenge wana soki oyambi Yesu soki opesi bomoino pa nzambe bitumbe goya mais vous allez toujours molongi kolala kolamuka eza bitidi te soki ozolamuka na tongo pesa nzambe merci netola ye sanzola ye nalingaka nzembo oyo mingi kumisa Yesu na esengo mokili mobimba efukamela ye enetola ye po aza nzambe malamu azali Adonai azali El Shaddai azali nzambe abatelaka tombolaka soko la muki na tongo ndeko na ngai pesa ye merci kumisa ye loba journal elo nabima na zonga na yo tambola na nga zala na nga pe zonga na ngai pe butu pe moi tongo pe pokwa avant kolala to avant kolamuka belela ka makila ma Yesu makila ma Yesu salaka balamu makila ma Yesu zana nguya makasi na bomo ina biso makila ma Yesu e purifiaka corps, âme et esprit. Nzambe azolokumu na tongo na lelo. Lelo toujours de nous partager les solo moko oyo bato ebele bazo benga bazo tuna ba question na kolinga ko yebisa na bino. Tozali na Matthieu 24 9 à 14. Matthieu 24 9 à 14 et je sais que vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le lot sur la persévérance. Matthieu 24, 9 à 14, à Zolobango. Bako haïr bino. Des fois, ceux qui n'ont pas temps où il y a libre, na landaka ba émission, ba ndekomso ba zosala, ba pasteur, ba journaliste, na zotala ma solo ne zokinde, na zotanga ba commentaire. Okomona ke bato ba osali la nzambe ya solo, bato ba lingi bango te, bato ba haïr bango. Et ezali ba makambo na nzambe makomi na nzambe zuki na kokokisama. Matthieu 24 9 14 lobi, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et à ceux qui sont en lobi, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Batebele lelo baza séduit na ba faux prophètes, na ba faux pasteurs, na ba faux évangélistes. Na ba faux apôtre na basina mibali bato bele lelo baza séduit et na mboka na biso Congo
eza na bekolo mibale na makambo ya nzambe batie désordre ezali Kasai na Équateur. Na Bakongo toza na babinzambe ebele banzambe ebele ya lokuta ya makambo ebele ebima na Bakongo. Mais eza na bato bazosala nzamba solo. Mais côté ya fausseté lokuta na kindoki ebima makasi ezali na Équateur na Kasai. C'est vrai na les deux Kasai pe bazana ba vrai pasteur au peu basala nzambe, mais na Équateur na tiko mona na mosala nzambe mo solo te. Soki ba ali bobenga nga boyebsanga. Nyonso bolanda vi na bango bomona ke ba aventurier. Bomona ke bazo banga nzambe te. Alors tala Rwandais oyo ya Tuchi azo se permettre à bandape ko prophétiser puis batebele ba amen. Joël Tatou oyo bino tout boyebi kaza PD oyo ba preuve ezali mais azo continuer koya na média ndenge moko na ba walesa ba silasi ndenge moko na bato nyonso tout ba Jésus de Mandaka na Paris ba faux ba pasteur ndenge moko na ba site oyo bozo benga pain de soir ceux qui pain de soir site ya ba escroc ya ba aventurier ya banchor. Alors balobi ete bato ebele bakosalier na bango batoni silasi ba fausse témoignage lelo oyo bolanda vidéo Aminata sali Aminata tisi koyo aosa ane vi na e abongo mate alobi kutalinda kotala ba petit ne ba pasteur mais ba legisaki na vidéo do bazo sala ki végétarien mutazali moi sa tati wata so bolegisi na témoignage te bolegisi na délivrance te yo kanisa ta leki na te fa bon wana boye arabe sabino bandoto alota kana butu to ba pacte sala asa katiango donc balobi plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Bato bele bazali séduit na ba faux prophètes. Ay, bino mo moni ya ba message ndenge ya tala ndenge zolanda. Ba faux prophètes on ale bazoya te po ba mema bino na lola. Bazoya te po ba na souci na bino, mais bazoya po ba sila na bino parce que bino bozali bato bolingi vérité te. Na ngongo molimo na nzambe eza partout. Eloko liboso mwana na nzambe asali mikoleko ya vendredi prochain parce que l'autre comme vendredi ezoya bo rappeler nga na parler bino sur le rôle ya Saint-Esprit. Jésus azoyeb sabaye kolinae abibo bimana nutel na Jérusalem soki boyambi puissance ya Saint-Esprit te. Mais lelo tozomona bato ba na Saint-Esprit te balingi koloba de la part de Dieu. Bakotisi kinganga, bakotisi magie, bakotisi lokuta, ba jet d'esprit, ba likopa, ba cop, ba nini. En tout cas, ils ont marni. Balobi mwana na nzambe lingoma na nzambe bangaka te mais e persévéraka. Balobi ba faux prophète bakoya bako séduire bato belé et puis boye ba ndenge nini ke ba faux prophète baye balobi l'iniquité sera accrue,
la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité n'est autre que l'amour mpilamo si bolingo. Biso to bani musala nzambe na Afrique. Na Afrique ali soki pasteur akoti na ndako bakoyambe sengo. Ndako wana même bazane loko te omona basombi koka. Et puis avant pasteur a dit omona mwa mbota likasu mwa enveloppe. Ata maman nazane loko te. Batu bana pasi ba ibu yamba basali na nzambe. Mais na poto kene na ndako ya batu. Baebi même pas que otambola na voiture il faut essence. Baebi même pas que otambola na bis il faut basomba billet. Baebi yango te. Omona kutu biso leto bana église wa na Manchester sika ya ba 10 ans 13 ans passés. Samedi vraiment mon ndimi abengi o aider na ba course. Asalisi o ba course atiata carburant. Dimanche pa yene l'église te. Abimiso taximen au salisi ba course liboso kutu biso tozako ke nozo ba bandimine komema bango na église na la pa kutu na préféré na sambela ngamoko mutu ya yemoko ngai pona kuta na nzambe na zolongo na masina na oke na sendu passer na biso ibe pana ngate aibe pana biso te. Alors je ne vois pas pourquoi ngafuna kozona ndako na bino na koteo sangmalam yo moko sala effort akoya. Alors, lelo oyo, bokabi e komi passe. Na poto awa, toza la place et abondance. Mutunde kokaka, azwa matanga. Matanga e konsa la 1 mois, batu ba kendaka, ba liaka, ba melaka. Mais contribution ezate. Au moins, ba nusu bazo ya matanga, bazo kena ba teki we, c'est-à-dire ba kangeli mikate, ba kangeli Thompson, azo kape solita kenango, mais l'air yo zo kanga Thompson, mikate, ba J, o kena onda, oyaki nani. Ndeko akufi ezala batu mususu bazala mawa a contribuer mais batu mususu ba contribuer même na ba pasteur so boke na ba communique na ba communauté botali ba kaye ya ba matanga botala ba pasteur combien batia offrande ou bien batia cotisation mais mona yena bible munena zo wela kote ayebi pe kote ate balobi lokola ba faux pasteur ba koleka mingi bolingo ya batu mususu envers batu mususu eko se refroidir. Tout le monde a lelo bolingo ezate congolais a comment refunda ndekone congolais na la police ba congolais ba funda ko reporter muto osala mabe ezali sumte mais ko funda muto pona jalousie nde comme mabe so moni muto azosala crime anyokola bana asala ba fraude alinga roboma bat faut reporter na police mais so ko moni muto oyo azana makam mabe il faut te sa malamu. Pour crime, il faut qu'on reporte. Mais moutaza misala mabe faut te yai. Bolingo ezate. Mais Bible est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Awa nzamba go bengayo. Ogoza la pasteur, ogoza la motali, moyemi. Ogoza la moto ya nzambe osambe la kamundimi. Combien de batu baken église babeti mabaku basambe la soute? Nga koute église na linga ango susu te na ko kende li susu te. Bible lobi ke soke église ya mabe bima kotika la nanda ote luke église mususu. Peut-être bozana un groupe bozo sambela na ndako bo luka sale to mbongo sale yate mikolo boko sambela na ndako ti bozo sale. Mais Bible lobi te dimanche vana na ndako po ba pasteur ba mabe ba pasteur tout ba mabe te ya malamu bazali yonde mutozo lukate. Et puis ce qui pasteur Jean ayibi to pasteur Antoine ayibi elaxite ke pasteur Joseph amabe pasteur Salomon amabe ba na kati ya mokilo toza na bato mabe to na bato malamu. Alors wana ezali raison te ya kolobake na kosambela lisusu te na kokendaka so église te po pasteur aliboso tozaki na zai muyibi c'est-à-dire oza mupagano ozo mi batela manano na sima pasteur wana balobi il faut persévérance to komi na tango ya persévérance makambu Daniel amonaka na église aloba Bible lobi na Matthieu 24 balobi soko moni abomination ekoti na kati église o azotanga sala attention balobi te ka a kendara so église te non faut que église ni la malam et muto aza sérieux o aza sérieux moko il faut que n'est pas un pasteur aza sérieux ngana senga na batu ba checker vie nanga et so bo moni ngana erreur bo benga nga bo bisanga na otamona mabe naza hypocrite na linga pe hypocrisie
Bible ezoloba bolingo ya ba misusu ko se refroidir. Bato belé soki azo sala bazo futaye 100 euros, 100 livres. Pour appeler ça 10 000, 10 livres. C'est normal. Il y a 10 euros, c'est normal. Mais mon collègue reçoit 2000 euros. Il y a 200, c'est quoi, on ça l'église, c'est comme un problème. Refroidissement. Bible le dit, oh, va se refroidir. Va au côté. Tout ça, tango mabe. Tout ça, tango Satan a zon ngulu maloko la nyoka. Bato belé les loro mona ya ko yeb sauf ma que semble à ma église à ma église non de konanga église à l'okouté à li église à solo ya li oye bango na misala vrai pasteur na faux pasteur oroye babango na misala na bango olobi proverbe 33 dans un faux pasteur siko yela ye ba preuve misala na ye nini ya mabe o yezo ganga kaza faux pasteur okoya ko lobaka raté na kanda na ni oza faux pasteur mais faut yela ba preuve. Mais nga soki na obi ke mutu songolo aza faux pasteur na koyelo ba preuve. Tony Sila c'est un faux pasteur et longine déjà face na ye au monde escroc, maté un escroc ba témoignage na lukuta. Donc misala na ye ezo la sakaza muta lukuta. Par exemple lenga ba miracle o ba to ba benga nga po ba témoigner oyo ministère na nge sali so ezaki pa na ye menasi ala atambola na mapeka bato. Mais talangai n'alexera jamais témoignage ya muto ya bikito muto azu miracle na prière n'alexera témoignage soki muto apesi bo moine pa Yesu soki muto azaki na vie amabe soki muto ayebaki Yesu te ayambi vrai miracle ngwana koyamba ye muto ayambi Yesu po ke na lola o etikali ya na ona tina te Lazare akufa c'est quoi tambola na balabala mona su Lazare akufa lisusu. Et ça va miracle mususu ya lipo etindika mutu ya mba Yesu. Mais ça va miracle mususu ya lipo ekotsa mutu na lola. Miracle okotsa mutu na lola eza ko pesa bo moine pa nzambe. Bible lobi il y aura de faux prophètes. À part wana bako air bino. Ngana ebisaka batu ke ngade naza thermomètre. Soko ngo yeba ko sana ba démon. Soko ngo yeba ki faut na délivrance. Soko ko supporter ngate. Soko ko tala ba vidéo na ngate. Soki ofinga na chaque commentaire vidéo na sala ko sala ba commentaire lukuta. Eza signe qu'il faut luka délivrance. Na thermomètre na miroir. Bato belé ba se refroidir. Likolo likambu songolo likolo likambu songolo. Mais bien aimé, Bible lobby maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Soki yo motema no yali ke po pasteur wana yibaki, po pasteur wana kosaki, ngalo ke so église te, nzamba ko juger yo. Pasteur wana kufa po na église te. Pasteur wana kufa po na mokili te. Yesu nde muta kufa po na mokili. Eloko nyonso to eza humain, ezaka na ba faible, ezaka na berere, ezaka elemba. Kaka nzambe nde aza mobate. Yangwana nde konanga balobi bolingo ya ba misusu envers ba misusu eko se refroidir. Nga soki na ke na ndako ya mutu. Na ke okuta na gaz te et na ko comprendre directement que nzamba tininga na ndako po nazala bénédiction na ko bimisa 5 10 euros 5 euros livres 10 livres ndeko botia gaz. Mais yo soko ke na ndako wana okuti gaz ya te oza mutu liboso omoni na bana olio bimisa mbongo ede bango somba gaz. Sorry, oza mutu liboso ba ndako wana eza mali. Eza nga na supporta bandako bato ebele te. Surtout na Londres. Na éviter bato so basombaka gaz to basomba ndako. Bandako malili na éviter. Bazo la tabilamba talu kotamola bakara talu mena bandako na bango chauffage ba yibi otiate. Bazo faire souffrir na bana. Bible lobby na tango asuka bolingo eko diminuer. Ezali méchanceté, ezali négligence ya kozala na ndako na bana ou yo na mwasi na yo kovanda na malili. Olingo tia chauffage te. Ezali négligence, ezali irresponsabilité. Donc yo ozopesa bilamba na yo, ozopesa likelemba na yo plus de valeur que bana na yo pendako na yo. Eza bandako mususu na ko kendete na lala
même eza ndenge ni po ndako wana malili on dirait chauffage ekotaka te mais aza na poto mpo na nini parce que ekonzoleki mpe makambo mabe eleki mingi alors nzambe abatela moko na moko nzambe atombola moko na moko tozokende obondela kosenga bolingo na nzambe etonda na bomoi na biso nzambe atondisa biso na bolingo nzambe alongola biso kolemba nzambe alongola biso nyonso tu toyika mpiko totelema ngwi soki toza basali na nzambe tokontinue kosalela nzambe malgré bitumba malgré batake eloko moko elembisa biso te tobondeli kolo totondi yo tokumisi yo tolingi otondisa biso na bolingo tolingi opesa biso makasi malgré bitumba malgré bamakambo malgré nyonso ekoya yo ozala nzambe na biso yo ozala mobateli na biso yo olongisa biso tokweya na masenginya te tolanda systeme ya bato te tokweya na baene te tozala ngwi totelema na kosalela yo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo nzambe mobateli nzambe aza motomboli aza nzambe oyo azaka sima liloba na ye aza nzambe pe oyo azaka sima bana na ye azali nzambe mobateli motomboli yende Adonai yende El Shaddai toyoki lisusu bandeko na biso na nzembo na bango oyo nzambe aza na biso tokobanga eloko te Tongwa lelo zala tongwa mapamboli nzambe ya pambola moko na moko kolala kolamuka bitidi te soko lamuki na tongo kumisa nzambe netela ye pesa merci kobanga eloko moko te moto alembisa kondima na yo te tongo malamu nzamba zala na bino Sentinelle TV